Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ngalo na okele 3 sabala la ngaite. Ngalo na okele 3 sabala la ngaite. Ndekwa limia, merci pour nanini. Omoni ndekwa limia, remarquez pas d'autres banan bazo kende, ba danseuse a jiba kala, danseuse moko akoma pas jibe. Mais ndekwa limia. Sandra, tala Sandra danse azobina papo na tindeli o video yango to tiango. Tala danse azobina pe man, alati lokwa mtana na concert. Sana pona ojije ngaka Sandra wana, Sandra ondi mateke ngana ko bonga mtebe ngana okelola kolekao. Na okelola liboso na yo. Pasteur Ezekiel, ata Pasteur Ezekiel. Auto les sam mutaka na enda ndeza bono yona na bomi ona na 20 na zaka na yeka na 24 20 kala na église. C'est ça. Yo no ojije ngai. Tuna sandali nango. Est-ce que boite mona kae? Na sali le 3 ans na ok na église. Alelanga fort. Tona taya kaka. Elengi na bonzambe ye. Ena taka. Sukali na bonza. Donc makiona. Pasteur a faux. Na obini. Mabindi milai. Logo beme. O mo isko to mali na bagana bikate. Katovana chika ola église 20 na tambo ina ko. Mabindi milai ko meme. En plus mabindi on tala milai eza suna rite. Evana na on na ridi. E wo kolela mipende wa call pates. Na suka po atelema na kamera e kolela wa call pates mabindi wa meme milai. Ya non ça mabindi meme boy, mabindi meme. Tabagutu da mabindi kitoko. Meme ngana bikati. Ayaki siku ameka ngai ba pasteur bebe ko mekana bakutinga siku sandu o ya ndumba te. Sandu ako bika professeur Emmanuel de Dabiki sanga. O l'exemple il bossa lati no mutana na concert azobi. Kala muketu no obi nega abina na concert nenga zobina. Ça veut dire ça c'est et ça va aventure ben na ba église. Et pasteur Ezekiel et Biki na eso kwa mwana 2 ans. Musutu yususu. Ampisi mama eloko eboma kinga pasteur Ezekiel. Ya mabindi mila. Njama ni saoza ya 20. Nazunga vieille 3 ans basala ngaite. Ngaku tunena saboye na ken ba passer nyoso o ebele ya minene bena ba passer Ezekiel nyoso ba benga basalanga. Ba benga basalanga ngana lingai mutu asanga prophète Emmanuel Dodi. Njo kuna abika. Abika na fini miso ta 300 mamba na prophète mis. Aye pas prophète Emmanuel Dodi na 1 minute se fait abiki. A o se pate. Siko ba ba miya ka bonganga. Miya ko nganga soki abi. Ye papa passer Ezekiel wana. Fallait que ce pas nganga ya ba Emmanuel azi miya ke ba ya banganga. Ye pa kende kuna bisa ta mpuku no mpesa ya katela ba po bato wako ko sate. Azuka mande fona te kwa benade. Sukali na bonzambe. Oyembozana umizonzama yemelonzana umizonzana yemonzama elengina monzamba ye sukari na bonzambe ye sukari na bonzambe umone loko yebo ma pasteur Ezekiel ana posa oyaka ayo ka sukari na bonzambe elengi na bonzambe amwa da sina bi na bika mama li aza mwana poto mwana poto bandi obota bana na poto bana ifu batanga bien bakoma na éducation bien de lolo éducation na mama li avanda ya comme si didi stone top model ya monde po di stone na jeta na top model ya monde so atanga ki nga koma so atanga ki nga za mannequin ya descris. So akoya ke oui engaza maneka de Christ mama li ya boto libala mutu te biso to sala ikuna mama li ya boto libala mutu te mama li ya kuta poste vide ba de ba kima ya ye ba te bag na lisa po mona ngo esili apa ye ba ta mwasi musu bag te mutu ko boto la foya ba to za se dora elle abandonné Nzambe pour na ya confier mo blora mokili tala bato abandona Nzambe tani ba sona bango ekoma mais biso lelo to bandone mokili to ye na Nzambe to za ndenge moko te bo chichaka biso to ndenge moko te parce que besoin qui chance na te o ya ya chance ni onza lokolo valibala na it moi mami tazuma aza mutu il faut akeno zo repo ma pichu il faut akeno zo repo yo mongo na baka fali vie na nga fali aigle oza mutu mikolo zo zo ba 54 visa na ba compteur ba 5 ans na 4 ba 4 ans 4 po biso to tambola pe abonnez-vous
Bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo Liziba TV, balandi ya Kevin Pandalekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mpanzi Sango ya Solo. Merci na ba abonné tout bolingue émission Nabiso ba vérité à nakati ya Congo Liziba TV. Congo Liziba TV partout dans le monde entier, total arabino, bolingue rabiso, plutôt bolingue rabino. Et télé dans un moko ya biso ya ba chanteuse, moyembi, chrétienne, ex-danseuse. Akoyemba akobina pe na bonzambe abi 80% na bonzambe 20% na bato mokili o ba ko lukaba meka ya kana 20% na et l'autre zuye to la CG mozo circuler sur na réseaux sociaux oyo ba ko taquer pasteur na ye ba ko taquer na ye moko chanteuse na biso sœur Sandra Lina aussi peut ko ko taper ba analyse muke na blog to ko mingi to la plus likambu ya Église Nabango, il y a Pasteur Dodi, autre la plus, Anakati, il y a Congo Liziba TV. Merci sous son Église Nabiso, il y a Pasteur Dodi, oh vraiment Église Moroma là, tout le monde va professeur ça les meubles qui tout ça même mokili, tout ça ba kezo ba te ezanini o bazo combattre bazo bondisa ye et te resona moko ya ba sœur en Christ o ba bi ke yenda zo baby sa réputation il y a Église wana ba bi yenda zo sa mabe mais biso zo kawa parce que biso bi Sandra Lina sœur Sandra oyo azwaki ba baptême mbebele lo ba pasteur Dodi netinga les questions ya ba pasteur Dodi te na yo ba plus ko kuzala na yo sœur Sandra Lina ya to ko découvrir même si na ba ko finga lelo ba yebi lelo po Sandra Lina moko azala ki ona o nzambe a longole na likale libulu abimise na miso ya bato grâce ya pelozi ba losambo ya pasteur Emmanuel Dodi to sone lelo Sandra Lina babote bonjour le Ketupanda bo guérison na kucho santé balamu te nzamba za lokumu amen to sambela po santé no pe ko tanga cha émission et puis ça courage ya osala ne to sala to mesana na kombo atata mwana pe mu santo Seigneur tata mwana pe mu santo Seigneur na ye liboso na yo papa ça fait longtemps na ya sur na émission te mais bangunia ba jaloux ba géant ba être ba ote me nga pena pengwa chance na bika ki 80 etikala ka 20 tika na église 20 na ino ana émission leketu mutu nyoso maloba na nzambe na sala ka évangélisation ngai babimisi nga na obebisa réputation ya église na bina kana ba njela na bina kana ba chaîne na sala ka boy nzambe nga na yebike urubaki soto bineli mokili to binela okoleka mokili na bini le roi David te o nyoso na oloba bat balimbisa ngeza na 20%. Pasteur o Ezekias soki Ezekias oyo akei ko juger ngai ata yo nzambe yo moko Seigneur Jésus qui sobiki sara Lazare lève-toi Lazare c'est quoi qui après quelques années Lazare akufaki mais bango baza banani po ba juger biso ba franchina prophète Emmanuel Dodi o nyoso releka la 20 botika bozo ba place na mtema olimbisa ngai po na mincho nazaya kopenga na 20 ana nazongisi yango nalinga ko lamsa 20 tele 20 zo lamka pona pasteur liwana soki pasteur wa Ezekiel o apoto na tiki nyoso maboni na komba data pe mu santo amen. Amen. Merci. Nabaye bonso c'est peli ko tala biso susuna sœur Sandra Lina baboté et to so la plus et likam ozo kana kati ya réseaux sociaux ba franchi franchi oyoza lelo ser na kati ya église wana mais aussi ba image belle j'espère que ba retirer la plus image yango awa babio BBC église oyo ko détruire église ya pasteur na biso Emmanuel Dodi likola bibina binana yo to mona ki ezaki moko pe ya bandeko so bazalaki beaucoup kasongo Alice na ndeko Alemia Mongala non ye komo na ye papa bandi oyo ya libandi o libuma wa mta libeka komo na ya lisi tachane komba mwasi na komo ne pasteur Ezekiel na pari mo atima ndefu roi meme Ezekiel ozo condamné donc ye ndeke toza bonga première fois na mona pasteur Ezekiel o en plus na ndimite prophète Emmanuel Dodi atala kai prophète Emmanuel Dodi aza na tarna ko na obikisa bana na nzambe ye ayiko giba aza envoyer aye na message de la vérité il so connaissance il so côté ya sali aye pona ko sauver bana nzambe asa ku na temps ko landa ete parce que ye moko ndenga zo loba na makamba prophète Emmanuel Dodi aye bi prophète Emmanuel Dodi te aye bi connaissance ni te prophète Emmanuel Dodi aye nango mais aye ko juger ya za pasteur
ko juger déjà ngai ko juger Jean Pipi pina ko juger Ken piana biso ne ba grand géant ba démon au prophète Emmanuel Dodi ayo bongo ya biso mtema po ba ebite ke nzambe yaki pona Jésus Christ comme te po bango ba pasteur na ba pasteur Ezekiel ba ndimina ba Jésus Christ comme mais prophète Emmanuel Dodi a même son message de la vérité ayo même biso Jésus Christ le véritable Dieu mais bango ba pasteur belo so mona o nyonso baza ki nduma même ko le ka otenga na utana muki monde mabe monde ba église oni ba pasteur maki onono so andimina o ba sambe sabiso Jésus comme baza ko ndima baza ki ndumba ki makasi mais prophète Emmanuel de oyo sabiso que Jésus Christ le véritable Dieu ayo même so ayo te ebiso sali ayo te ebiso ayo le ebiso connaissance ayo la sabiso que la vie na biso ba être ba géant ba ange de chi ba bebi sarango siko Jésus Christ en yaki ayako kobikisa ka biso bato babe desi ngana Ken na pona Jean Pipi ya biso simba kisi biso bato babe ayebi même pas avant global bato o vanda o landera o sanda so baptême ngalo na okile 3 sa balala ngai te ça nini balala ngai te na okile 3 sa balala ngai te 3 sa balala ngai te bato ba témoignage nanga na so baptême na mbas longa ya na 2020 na mbas longa mso ya 2021 na sa no ba 8 mois ba 6 mois muta ba pasteur nyoso ba ndo lingaka ba sa eliko nanga nani na kende kun ba sa nga ba miyeke ngomba makiona apo ba osa ngomba kiona aitoke na chambre atoke na bigo to ko ulala osa nini toke na chambre toke na bigo to ko ulala ba pasteur wana combien de fois pasteur ba obenga nga ona wa mine na wa mike o ba yebi nzambe to ba samisa ba tu Jésus comme ba zo benga ba olesa ba mutaka na ona bigo ata pasteur Ezekiel auto les sam mutaka na ena ndeza bono yona na bomi ona na 20 na zaka na eka na 20 80 kala na église c'est ça yo no juger ngai tuna sandali nango est-ce que boite mona kae na sali le 3 ans na ok na église 3 ans ngana za hypocrite na ese ba tunabiki 80 pour ba géant ba être ba ange de César ke be milimo nga za ngo za ke belé prophète de Emmanuel Dodi amoni mon passe pour ngai amoni passe pour na mais tout mon Ezekiel comme bi pasteur Ezekiel on a azolo ba ke yo mona pisere église ya ko bina aya ko balsanzo to ko bina ko lata na liboso ya cher ko la sanzo to bo kitoko te siko yalo ba yala kisanga siko image yango onga na bina ki liboso ya cher nga ba fa na ngano so ba yebi partout ba monaka na bina cher te ngane na komi ko yembeleng na bonzambe sukali na bonzambe na yemba ki na cher na ilati kitoko na ti robe nanga bien batu nyonso robe nanga bien kitoko ya maputa deuxième na bete na église robe nanga ya kitoko makam nyonso ko bina ozo banga na bina inde boîte na okacha prince ese nga bini ko le David na bina le mokili epesinge lokote na bina le mokili epesinge lokote atamo le monde atira bina mokili epesinge lokote epesinge ba mauvais sort epesinge milimo mabe tsenga ba géant ba être ba ange de chi siko yebisa ngai so na bina ni nzambe ye pasteur ya ye nini mutu nyonso zo guérison nzambe se miracle se le bikamwa voilà na ko bina na nzambe te tala kaka zo juger ko bina na ngai azo juger ko bina na ngai ngana zo baptême ngana za 3 baptême Ken pia na zo baptême Jean Pipi na zo baptême Jean Pipi na tambola kaza na poto kuna bomu na video zo lela fe didi nono tala ya zo lela ainga kufa ina ne keka bima libanda te mais ba prophète ba l'accès prophète ay imnit na bio prophète ata assemblée imnit c'est fait miracle mte sa bango zu aleketu miracle prophète au sala ba miracle ba imnit c'est fait ana elo kwa nzambe ya solo en plus ebiso ekobo to chike ekobo nga kombe fo ba pasteur nyoso ba obenga ngai ba nini ba obenga ngai Sandra yaka na église na biso yaka pe ko bina nengo bina wana ba benga ko kende ba benga ngana ko bina ba usala ba buzz ba ka sala ba buzz njoko ngana obinela nzambe o alokoti ngai musika nazaki mokufi nazaki mutu ya kokende libela na kufa nzambe apesinga su deuxième vie nzambe prophète Emmanuel Dodi apesinga deuxième vie pona ko bindela ye na ko bindela nzambe te yo papo alibando zo libumo wa mto ya libeka oko loko loba kombo na ngai ke ngai bala bozo sana ba baptême nanga ça fait 3 ans balala nga te papa yo ko pekisa ngai ko bote yo soko moninga boko o résister te ah ba bi aussi là comme kala oko résister te tani na ko bisikala eleng na bonzambe sika na bonzambe suka na bonzambe on za oluka ki Sandra ya kala ya lelo ba zote ye yo ba zonga te ndeni mama so lelo ba zonga te makotanga ba kokota pe makamna biso te to bina na share te ba kokota te ti ba okota po ba yebi ke Sandali na nzamba zo c'est plus que liboso po na zonga vierge na zonga vierge 3 ans ba sala ngai te ngaku tunena sa boye na ken ba passer nyonso o ebele ya minene bena ba passer Ezekiel so ba benga ba sala nga
ba be ngaba sala ngala lingai mutu asala nga prophète Emmanuel Dodi njo kuna abika na finie miso ata 300 na prophète miso Emmanuel Dodi na finake miso kutu nde eza bona kota esu biro na ete église mo mbe yebi ba franchement yebi ke nga kota biro prophète te na sala kate na kota esu pe biro prophète te po nini na déranger na ko finie miso na déranger na ko finie miso déranger finie miso amoni dérangement tellement ezokinga ayako zonga na kenelola ayi na nga tete mwana soto bengani azana ami moko epa nzambe afute na nzambe afutanga makasi lokwa ye déjà kuta na ba église na ba passer ba Ezekiel o nyonso ba lesanga ba mitaka ba passer msu na la bango na ba vidéo na bango na bango allez prophète akotanga sutu na bureau te eloko te po ni na finie misu 3 ans aboyi alobi ya ozonga kelola ya zamu te ekobote waki na bulu ke pasteur ba mandela de azala nayo kasi na zai zana ba église na lo tambo no tolala na pasteur nga pe ebeka pasteur la Emmanuel Dodi ifa ya la na ngai po na zai na pusa la na nga po na zai kini ba géant ba être na ba ange ici ba géant ba être na ange ici na ebeka so na ye na église ya osambela tolala biso ba pasteur ne to mesa kola na ba kola na ba to na komi kuna kuti ke mutu ba keto chike kobo kolinga mbala muninga te ko sala muninga mabete ko chola muninga te na église nde eza boba ko simba ote sa mariage ngala bi ma église eza mystique abato koma ba Eliezer parce que tant yaki siko église wana wayi ko sambela wana na kati église pasteur siko azaki na engagement te pasteur abali azana bana na pourquoi yolinga ki yo sala wana mais eza eloko de na mesana na ngo te ki na église mama ki no ba tamusa o ba pesa ba aider ba l'acception Jésus comme ouais Jésus aza lokola na ebaite que ena yo comme na prophète na ba franchi na église ya prophète Emmanuel Dodi ba yo sanga Jésus Christ est le véritable Dieu na yo mona ki ba prophète Emmanuel Dodi na sali ya côté episode sali ayo te episode tika masumu to tika masumu no tika to tika kobo na église episode sa bo soki na ba bali ote ba ko simba ote na église episode no so ba bali ote ba ko simba ote to benga na pasteur mobo asimbi ser kuna sa permission ba benganie po bebisi mibeko bakuna na Bible ebe pa biso kuna eza mwasi oyo akopesa mobali njoto esi babali basale nyonso moso no babali ete akopesa mobali njoto te ngasi ko to na yeba ki ba cinéma na nyonso te na yeba message de la vérité te na yeba ko na na connaissance te mais na okuta kuna connaissance ko bake mwasi nde asa boye akoki jamais ko panza makolomba la esa mariage ya na yeba te alatana nde na oki de 3 ans boye wazu abate manini na oyeba na comme na connaissance mais nde eza boye miss na magetu na bika ina mbasu miss na ka prophète kaka na linga ka prophète na fina ema miss ti prophète amoni na déranger mingi ya finir misu e comme déranger ba sa ba réunion ya ba pasteur njora yebi ba benga ken ba benga njora ba si njora pesa ça da conseil so ka meki finir su prophète misu nde eza otoko benga na ya mpisi nde eza biwa prophète kokota isute 3 ans yango na kota biwa prophète te tuna ba franchir so bazana pasti na Congo na ba franchir ba yebi sanda kota biwa prophète te tina yo zo connaissance na ye na matina chaîne na tube na iboli bisangai ezali ndenge na utele ba pasteur beto sala salaki non sango isusu te nde ba yo olimbisanga me maketu balimbisanga na kota ka biwa prophète Emmanuel Dodi te te ba yebi ke na loba vérité ke na bika 80 etika ya 20 moi personne na bika 100% mais euro passer Ezekiel nga mone la biso po be pa na biso to sala témoignage ya solo ndeni akobanga miracle prophète Emmanuel Dodi ye passer Ezekiel wana asa na église ate aka na TV et c'est passer Ezekiel ata ndinji pese ngubu puku ya kachela bango ate ndo bango esabikisi wana miracle te yozo kamwa miracle prophète Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi asa envoyé atango lelo boboya ka miracle Jésus Christ boboya ka miracle papa Simon Kimbangu to ume to kembi na ba église ya ba Jésus comme nzamba yo kemso matine so prophète Emmanuel Dodi so asape so ma na minute asambelo alobi se fo biki siko bango balingi nini ndeti muto avandi maladi 10 ans 20 ans avandi maladi aye pa prophète Emmanuel Dodi na minute se fait abiki se pe ate siko bango babi miyaka ya bonganga miyaka nganga soki abe ye papa pasteur Ezekiel wana faya ke eske pa nganga no yeba Emmanuel azi miyaka ya banganga ye pa kende kuna bisa ta mpuku no bampesa ya kachela bango po bato wako kosa te azuka mande fona te kwa Benaden mais ko finga be mo te ya bien te mais na ça na 20 85 qu'on a église mais yango bazolo ba ke makambo siko yonde zabo ya jije nga sa yebangai c'est à juger prophète Emmanuel Dodi ça aye ba connaissance nini prophète Emmanuel Dodi Emmanuel Dodi ça lango ça aye ba ke
babinde on a biso tazi pasteur Patrick Ayaki bosali les prières mais après yo kufa bi c'est Emmanuel azo kokanete pasteur Emmanuel bien siko ndenge ça bo biso les les to kufa te to kufa Jésus Christ écoute le véritable Dieu Lazare a koufi abi Lazare lève-toi Lazare la muki Lazare sekwi siko Lazare sala ka omona ina ntela Lazare kufa te Lazare kufa frère wana tokolo bela ete po ça kufi mais frère kana batno so bayebi ayaka na maladie pa na biso abika guérissement abika bina mais yemo akena bikota kotana biso tonga yeke pa na biso azanga libumune bongo to mon azali libumune bongo te toko se retrouver dans test na komi libumu comme tezana kibeka batno so ba kota ba nganga so bavanda na kata libumu biso so etali biso azo déjà guérison to tika ko kosa to de mutasu miracle abika kei bokabwani atubelite azui batemite abelobi masumu na ete netinga na loba awake na mela badiamba na sala boye na bimana mibala batu na sala bomoni udeche za ko tubela mo na ozo tubela na zo tubela ebike na saki mutu mo na tambola na masumu na tambola na boye prophète Emmanuel dodo so ki to tika masumu siko ye Ezekiel wana azana église te ate na TV siko azana na pusa ofulama po na mona keka na TV a jijara ba pasteur no so jijara pasteur jijara pasteur o abino bokolo kutana ba shaba bodo kutana ba ngana ba belge ba Paris kuna bodo kolala ba se bodo prophète Emmanuel do dingamu na témoignage vivant les questions sont mona yo tambola déjà sont mona prophète Emmanuel na boîte ngamoko déjà na za we banana biki 300 na za ser na église na 80% fait na biki te siko so mona nga suna boîte na kenda matanga te bage de retourna boîte yango moko ko tuna boîte na mutu te ka boîte ya Ezekiel yo OK boîte otuni boîte mona asandra matango mona asandra fete mona asandra baninga mona asandra loyenge mona asandra ba conseil ba présanga na keda bo mona sa 3 ans yango na zabu na constate ka église ndako botika obebisa image baninga papa soko mona osana eloko nzambe te wana miracle te prophète Emmanuel do daza motinda mimopona miatango lelo azo bikisa bana ya nzambe aye ko sofe ba âme to sali mikolo ebele to trouver sous prophète te na minute ezaka Jésus Christ yemo le véritable Dieu papa simo kimba na minute boboya te fali na mokili i premier na minute otani nzambe prophète Emmanuel Doji mutu ndazana tana ye onzamba tsaka loboko na minute prophète moko te aza na Kongo mobimba musa nzamba zate. Merci Sandra Lina Babote, merci na ba tout bolinga rabiso toko sa susukara émission à propos ya Emmanuel pasteur Emmanuel Dodi prophète Emmanuel Dodi oya biso ba franchir ba franchir biso beto koma kuna ba franchir to roya prière et c'est ça tout ba rotala biso mais les lo Sandra Lina e comme pe ma malgré tout le moment ya Emmanuel Dodi ya prophète Emmanuel Dodi to mi plutôt ya na to na 20% na yo o ezo sala na to moni les lo BCBG ba biso na bi ke ba église ba ezaki o ko lobela ngote mais le quoi na tout ça za moko ya ba ancien 20 za moko ya ba ancienne dans 16 o ya JB Piana o do moni lo JB Piana l'état récompensé bateau a récompensé ba dans 16 n'est plus de 7 ou 5 ba kei poto parce qu'on est États-Unis tout le monde ba kei to rolo ba di kambango ezandenge nini tout moni tout penser que peut-être pende le cas de émission dengo loba to penser que BCBG gros ma Sandra Lina lelo a kende poto ana papa chéri nzela moko tout le monde ba zambuta lelo ba kotika na bango parce que papa chéri tika bona Virginie ba kotika na bango siko ipelande be lekechu c'est vraiment ndenga na zaboy na tambola na ba leader wana na ba leader na ba mbe na tambola ba monde entier na beta ba zini na beta partout monde entier est-ce que vraiment ngana ko ndo teka vi na ngai biloko prophète Emmanuel do da olongwa na njoto nanga ba délivrance to olongwa ba géa ba être ba ange de chez we shita vi na ngai ya na kende ko zonga kuna pona bona bonde la poto bazo sanga ba ange de chez ba géa ba être ya ngana utina délivrance moko ya mystique tina comme na 80% prophète Emmanuel de Sai Musa makasi tina musala 3 ans na mona na entourage te même famille ba comme mona ngara na donc na moni ngane na saboy prophète Emmanuel de hotel so pona mabala te hotel so pona blo amukilité hotel so pona mami tukate ba voiture te ye ayo ye so révélation ayo so message de la vérité hotel so luka lola omoni ba biloko ne sono na zakina ba okesa na ba nini ya okay ba poto na ba nini na zaina kata it eza ndaku moko eza ya mukie na kati ya mai ya banyama
it ole kala mai ndeto kena bambanda ka banini mona banda kuboza musika mai banyama banini ndako bataka milimo na biso it ndako bacha milimo na biso bakanga milimo na biso ata osali ndenge nini ebimate prophète Emmanuel Dodo to bimsana it kuna ngamna comme na tabernacle place olilelo na assurance na protection na bonzambe siko ngai na kinolanda po ba memi ba nani ba États-Unis na kenda 11 états na Canada na mona ba présence en Afrique vanité de vanité tozo ke le côté ba ezaka ngate OK il fallait ngana kende to ala ba mapitu ça na biso il fallait kende to ala ba danser ze belé basa na ngana oki match pitu akete to ala ba danser ze belé faut kende ngade na za bona ngana kende lola ngale loko za plus important za lola na kende lola na kende kukuta ata na ange Michael na kuta ata ange Gabriel to bala na biso kuna ese libana na senga na kenda ngwapi yobi libana lola ndezala obota bana kuna na anda na kata lola kuna Jésus Christ na njambi ba mema bakoko na ba na iko yate po ngana denosa ba it ba changa ba ange de chi ba géant ba être na bimi na milimo ta na zaki na milimo moko so le prophète Emmanuel Dodo azaki makasi te mais oyo mabe makasi ngana zo retour a milimo ngana ba yoketere na église mais tant que prophète Emmanuel Dodo azaki musali ya solo mutinda ni ya solo prophète atangwa lelo moponami alongoli milimo na nyoso yaya ngana vanda bona bando bule États-Unis yaya tout est vanité na kende ba États-Unis kuti ya tongo ya bien o ba fan ba misaba ba fubilamba na baba ba lokota ba TV na baba ba lokota lelo to keta poto nyoso kuta TVT okuta TV okuta ta voice de ni tebiso kina o ba fan ke akocho na chambo babi zo chambo mobimba mon babe manon bato bazana kisasa bazo souffrir ngana yebi nzambe mapitu za sena biso ezaki biloko bongo boye ndeti mapitu sena biso ndeti mamita zoma bazala batimo ba souffrir na musique en plus le bazana boye ba ndenga sala 3h30 na yebi nzambe boye na ke pa itelo te na yebi nzambe makasi bongo ba yebi nzambe ndeti ngate bazana batimo bono ndeti mamita zoma ifazo dernier de délivrance au mona mutu azana nubo azana makilana njoto me mutu akomi okwa yete eza ba it eza ba géant eza ba être eza ba géant ba être eza ba ange de chi on comprend tout la biloko mokité prophète Emmanuel de terre pour na biloko mokité yo zana pona ojije ngaka Sandra wana Sandra ondi mateke ngana ko bonga mtebe ngana okelola kolekao na okelola liboso na yo parce Ezekiel regretter nandenge papa chirati ba mimi na te ngai na regretter pona ngate nga pona ngana okelola eleki ya bango nyoso to okeni ngana okelola pona baninga ndeti mapitu bo na tuna kide ya songo ba mimi mapitu sana nderi wake ngai ba sima mpeba mkilite wapo leo na songo na 20% mkipo na pasteur Ezekiel wa bundi mneno azel matefu kwa ntaba teze longo kwa bina miseni na ko ba na tonga kala ebite nga tanga kuma mise mo ndo tanga na ndo moni ya tete zwezu nabi o comprendre na o ke tengene mo mamita zuma haza mutu il faut akeno zo repo ma pichu il faut akeno zo repo yo mo ngana baka fali vie na nga fali aigle oza mutu mikolo zo zo ba 54 visa na ba compteur ba 5 ans na 4 ba 4 ans 4 po biso to tambola pe ba orchestre ba zo ba 120 visa ba 94 ba nini mais izara ba délai ba 9 mois ba 6 mois ba nini memena biso no ba mamita so memena biso ba mapitu ayedembo mon memena biso bango o comprendre to moninga sala nga kanda boy chance nga na yebi nzambe po na minute nga na okelola na minute nga voyage j'aime que les que tu te cobeta no pe tout na Paris nga na yo voyage j'aime que na bi côté ko pa na biso nyoso eza inta na minute bat baso bika na ba cancer bat babita ba sida ba SS makile ba ko ezonga normal miracle bongo non salamate on va passer no so ba manki na ba okazua pour na minute eza tant le prophète Emmanuel Dodi comprendre merci sœur Sandra Line ba beauté et surtout que ka monke tout monde le petit orchestre ou ta malgré to sera 20% ya vena biso mo pa mo konzi otomi lo ba jeter au entre susu ndeko na biso o ayemba ya mwasi le cœur si que na bande comme susu wana ba ko discuter na mwana na ye Didi ça fait comment tant que yo maman tant que yo mtupe ya kana kati ya orchestre ko bla nini yo moni muto soki iso moni ser moko boye auta ke panza mapesi ntabe mkongo aye ko dore blo a mokili moni azaka na méchanceté
ala vase to be du vase de méchanceté ala miséricorde en plus ça na kacha it c'est quoi fini mutu nyama homme animal vous comprenez pour olongwa kuna ba comme ça na tabernacle comme homme penda mutu njambe eza somo comprendre ndenge za bobazana homme babazana na it baza na ka pona ko détruire bato osala bato mabe bani mabe ya moninga makabona ngokota ngo susu mingte vous comprenez dans kota ngo mingte ba koma ka so na kota na sa ba vérité ba ko sa o prophète ngbai na njo ba yebike prophète na fine ba miso to ba 3 ans yango aboya na nga utu nga benga na église makambo ba ko kosa kuto makambo na bomoni menga ba benga na église menga ba benga na église donc azali musala ntambe ya sola sala utu ba jeter tout le monde sait nous sommes à l'église ana ceux qui prophète Emmanuel de alinga bango be bango to balinga prophète Emmanuel de prophète Emmanuel de alinga bango asa musa ntambe ya solo asa bazana it ezandeti yo oyebike dans le banon en français nabi tu viens dans le foyer de quelqu'un tu es venu travailler tu cherches le travail le président là il était là les maris des danseuses. Il n'y avait pas les chanteuses dans l'orchestre. Il n'y avait pas les chanteuses dans l'orchestre. Quand toi tu viens avec ton rêve d'aller au foyer de quelqu'un pour détruire ça. Sa femme, elle n'est pas morte. Ses enfants, il n'est pas mort. Tu es venu dans le foyer de quelqu'un. Bah, c'est la coûte, ouais. Okay? Mais moi, c'est ça koufa. Moi, je bala balingaka. Tu comprends? Tu as beaucoup la naïbana. Mais moni na opesa mokili to bino bo juger ngai déjà na spirituel na okoma ya 80 tika na 20 tango oya na foyer ya muto oya na ndako ya bato ya mutu mo te osepela moi msala ya na ndako na ye mon aya beta ye mosinzo oneza mosinzo brutalement brisé oneza mosinzo brutalement brisé obike mère na yembela mon o yembela mère o rêve na yo comme na place sa mère eza mabe makasi bato bakumisa ba sentiment so ekomeli bango bakokate bato bakumisa ba sentiment soki mère alia a divorcé déjà na vie avant a divorcé ka o mama lia kende poto atika vie boyebi histoire na te boti na biso mto ba histoire wana mama lia za mwana poto mwana poto abandi obota bana na poto bana ifu batanga bien bakoma na éducation bien de lolo l'éducation na mama lia vanda ya comme si didi son top model ya monde pour di son na jeter da top model ya monde so atanga ki nga comme so atanga ki nga za mannequin ya descris so akoya ke oui nga za mannequin de Chris so akoya ke nga za mannequin de Chris bien Sony musique et Sony abiso banda Alex Awira ndo Alex Awira défilé Sony bien so Sony nga za mannequin ya mais ko mama lia ndo ya vie kwa ndo kende bana pe ba oya ya to chika ba sambla ko to chika ba sambla mama lia boto la libala mutu te biso to sala ikuna mama lia boto la libala mutu te mama lia kuta poste vide ba ba kima ya ye ba tie bag na lisap bo mona ngo esili apa ye ba tia mwasi musu bag te mutu ayo ko boto la foya ba to za se dora elle abandonné nzambe pona ya confier mo biloko mokili tala bato abandona nzambe tani ba sona bango ekoma mais biso lelo to bandone mokili to ye na nzambe to za ndenge moko te bo chichaka biso to ndenge moko te parce que besoin qui chance na te ya chance ni on zalo kono libala na it yo sa libala it ezanda te ozana kati ya ebale kaka ndako mona ba nyama ozana ba géant ozana ba être ozana ba ange de chi ova libala mo ya it o comprendre libala ya ite ofo vana na ndako na kati ya ite wana eza libala te biso to regretaka te ngana esa bino ke biso to kende sa to yokuta misala de surprise to kuta ba surprise ya misala en plus biso omona danseuse ni yango alobela makambo wana po biso to kuta misala surprise mais bango ba ser wana do wana kenda pena bi non si je chante maman je vais détruire les mariages de maman en plus moi je vais devenir comme elle et abat manvia kataka oboyi nzambe yo mokili yesango za na mtema ni po nzambe le créateur mta créé otiki e po na bilora mokili to tika ba jeko to tika ba je biso to sala kuna te biso ku to ba colère to ba colère penane za bo 20% ya pour passer Ezekiel na ndefu so ndeni yomte to molanga 20% na lekala ngai pa leketu na bomba 20% na ngai colère ni ozana ngo colère ayo banga kinga na bikate oki ba ko benga na église ba banga ye passer avant de juger ngai ngana bikate po amona na obili anjame makasi koleka David po amoni ngana obili na anjame makasi koleka David abanga na bikate yala isanga bikobila nini ngana bina na cher
na bina na chete na bina la kanza même échanger siko mabina ona bibe comment faire scène elengi na nzambe te au monde ezabo ye sanga na verset ni lekechu baba mabina nzambe ya mabina ya mokili mabina nyonso luketu nyonso ezaka yango ya yo ya nzambe makambo ya tika kosa hypocrisie monga na yesa bino na bika 80 omoni hypocrisie basango bamemela bino bamasai babala te bamasai babota te mais basango baza bana na ba camarade nanga be bana basango mon ngana ba meno hypocrisie te prophète Emmanuel de ameme so message ameme so sali ameme so message ya vérité koloba vérité na nzambe za bien mon ngana yo juger ngate pasteur soki Ezekiel oko juger ngate o comprendre na obine na nzambe na ndenge na lingi passe na uti musika kote prophète Emmanuel de lokoti tinga leketu yo yebi ngana koma kelongo kwa mama 100 ans kasi ba poso te kasi nazaki na iti nazaki na monde mabe nazaki na poso a profete te o za choko te na pakola so le côté kasi ona kene o za poso ezaki poso a profete na uta na muzika mukili kuna ba tchenga ba bokelenga ba so poso a profete ba bebisa ilong na ngai na koma na mama SKVS age na ngai nazaki na koksi kutu 42 ans te mais na koma déjà na ilonga 120 ans. Donc au monde on ne soit mauvais sort yo monde batu mususu bo mona bana bena banzela ba yo ba jeune fille ba jeune garçon ba kufa mone ba sort ezali ba mauvais sort ezali ba fille mususu mona kaza kitoko boy mais ndeka sana o mona pa ko futa 200 pa ko futa 300 et simba ka te a aussi mbongo ese a saka eloko te ba noko ba tata leki ba tata mwasi ba koko ba dani ba bokela ba bana ba mauvais sort. Siko mauvais sort wana mutu ayo kokata ngeza prophète Emmanuel dodi azaka tozaka na l'huile monde de livre kuna ezaka $5 na pakoli mafuta nyonso pour possession nga biezonga te tant na ke ko pakola ka l'huile wana basambe ya de livre ya église et comme kolongola nga ba poso makasi senga spirituel nani chirurgie spirituelle naza na chirurgie spirituelle et longola poso pauvre poso ya pauvreté ya ba hit ya ba géant ba être ya ba milimo mabe ba tchanga na mokili na mito nazo sokwa yango moko na opro mafuta te ka lui de livana au prophète Emmanuel de Sambela biso za même so prophète prophète Emmanuel de Nandaku mu pepe nyonso mabe bimetika prophète photo Nandaku avanda malade onini ezo biki sezo protéger photo prophète Emmanuel de déjà quoi photo papa Simon Kimbangu bangimangisa nyonso bacha yango na ndaku donc azana miracle moko somo ko luka prophète Emmanuel de makita na ba pasteur azala raté atambola ba passer azala te amona na te lokote azana kaka na occupation pour sauver ba ame ba bango lola amen vous comprenez azana pour na ba bate donc muteba mabe lokwa na bongo mitini à 80% passer munene boya papa o ya lakisa papa Ezekiel o aya lakisa nga vidéo no so ça ala muna so kitoko tazali munene bombi nyoso na katene so benga na vidéo ti bilo Isabia tina se aza parmi ba pasteur ba benga ba makio ba vidéo Facebook na so tali kota Facebook na omona na ba pasteur ya minene faut quantité pasteur pena minene ba benga na messager abenga ni ba benga ti na ba pareil na téléphone privé bon déjà aza parmi ba Ezekiel aza parmi des journalistes viens na linga kemi mais viens na journaliste lobelaka mamamboka lobelaka makamano yozaka kaona pour lobela ka miaka prophète Emmanuel dodi eza ya faux Jésus Christ a quelque bondima miracle na été papa Simon Kimbangu a bondima miracle na été muna mtango lelo motina mopona mi les prophètes Emmanuel dodi a couper so sayo tete so sali a été so connaissance a été so tike kobo mutabongo ozoe wapi Muda uti ote ekobo mutabongo ozoe wapi nga 3 ans boye na fina prophète miso ya mko dile que tu mko na obe sur l'église mko yoka prophète une fois deux fois okomi amourer zinae okomi amourer nae omoni bato no so prophète Emmanuel de date Ezekiel ayebiete ayebi connaissance ni prophète Emmanuel de la zanaite bakota na Emmanuel TV na YouTube babeta batala matea Baya kakabako otala na école na biso des ambassadeurs école apesa cours yeza professeur pasteur Ezekiel Vanda professeur Emmanuel de otangisa ye ya okozo pinga mona finami so simete 300 nga benga na église ba to benga na pasteur mobo alingaki ser mo kuna benga ni pasteur kuna ko bezaka te kuna mo safa simbo mariage siko azo juger prophète Emmanuel de na musika When is our privé na it? Is our privé na it? Is our privé na it? Mending is a boy. Back on the cake, frashi. Yomoko Yakuta, prophète Emmanuel Dodi. Otala enenga vivaka.
a vu quoi papa Simon Kimbongo a vu quoi Jésus-Christ le véritable Dieu. Voilà, merci. Tommy vers la fin il y a cochité vers l'émission Nabiso nabi que to so la on se suppose ça la bien. Merci Sandra Linobi sko singe to mona peut déjà les lots comme ko ça la promotion na kati ya église zo yembaka et salon de ni nango banze muno yemba na église ba ba beto mabole na uti musika na kati molili ya mokilio yo. Ezaki sesina bonjame no beta na sesina bonjame ka juna ngana mata na share kuna na beta église nso ibina ni moyen sesina jambe beta mana share izati mo Ezekiel na kuna zia na suka na osi sonaka na njoto na eka ndenge zali passer ya makio na Ezekiel na ngana obeta kuna ba église ba boyi po église nso ndeza boyi so na seka ere ababenga na nga babenga na ngai pena muyo ni babenga na ngai leke tuto lingisa ndale kate so ayibike to bengana ngale ja na uti musika na kata molili ya mokili mote na vanji pona te leke tu so to telemi yo mfutaka ngai mozala bonzambe na pasteur dodia ni to te ma to tala non de kozala te le mana to la ça bon que ça au changer bineli. Mais dans un 24 on a église. Na uti musika na kata molili ya mokilio yo nasala kinyoso na likisa tango na ngai ya pamba. Na uti musika na kata molili ya mokilio yo nasala kinyoso na likisa tango na ngai ya pamba. Na finga kuchola bato na bimana mibali ya bato na buka mabala bato na zwakele nzamba site de delivrenga apesinga bomo ya sika nzambe ya prophète dodia delivrenga apesinga bomo ya sika elengi na bonzambe elengi na bonzambe yembozana umisozana wane za ina sesa eze elengi na bonzambe to sukali na bonzambe sukali na bonzambe sukali na bonzambe na elengi na bonzambe bato tolongola sesa na bonzambe ni na nzambe po nzembo na ekota tala monde eza boye siko eloko bato bao bato bai bakina bi kato fait siko kota luketu na na maîtriser to bina nzembo nzambe luketu nzambe na luketu muki bo frère Mike azobina wende isengwa lola yazobina izokota bina mo mais bon question moni ke passer Ezekiel oyo abenga na ba vidéo o pasteur oyo ndo banga ki na so bina luketu kana bina na okese pone lukela nga verset passer Ezekiel o baloba ke bina nzambe na luketu bina nzambe na danso elengi na bonzambe sukali na bonzambe oyembozana umizonzama yemelonzana umizonzana yemonzama elengi na bonzambe sukali na bonzambe sukali na bonzambe umone loko yebo pasteur Ezekiel ana posa oyaka yo ka sukali na bonzambe elengi na bonzambe amwa da sina bi na bika na bosa bato bina bo église na église na chela bina bongo te na kalimanga momuke mende na zabo kota mo sikuno bina nzambe ndeni na zaki obina muki sikuno bina nzambe ndeni bo shijenga polani bada sese be ba jana kisasa boko loluwa bo deive bo tande ba bina nzambe Ezekiel azande forme ne zande Ezekiel na ebisi yo eloko eboma onde sukai na bonzambe ta eloko eboma siko olingo oya na suki soka na senga si na bika aloko sale sukali te ayaki bena na video penda ayaka ngana ba fond compte ba pasteur belé mne ayela ngana ba fond compte Ezekiel wana ba fond compte mona yaya pasteur penda mona bena libumu yana kuna za kitoko yaya pasteur Ezekiel tala musutu mukie oza na 20 tala musutu mukie aza susu eloko ka mukie kwa mwana 2 ans awa aza so impuissant te aza impuissant en plus azui libumu ebombi yango sikoyo asalaki re akiti ti na sekuna
ya biso na église bapesa sota filme prono biso kuna masumu nyonso bapesa ya na taki na okoka te oyi ni nasa na ndako na ngana sina tshako na TV na otango na couloir na otango na couloir moka na tshé munoko rabo na otango na couloir ya akisa video na se pasteur Ezekiel et mbiki na yeso kwa mona 2 ans musutu yususu ampisi mama eloko ebomaki nga pasteur Ezekiel ya mabindi mila nzamba ni sawo za 20 pasteur Ezekiel mabindi mila yo kwa meme tala mabindi mila yo kwa meme ya milai apisi ozala pasteur Ezekiel ozala mabindi yo kwa meme mila apisi mabindi ozala ride na ride mais on a nzambe osabo pour aller ça la fête fête ça ko bisa rote o woni que acteur ka bisa do tant bien ka azaki na forme na azaki ndeni mama ata ka pour que si vetu alle langa fo tant na tsaka kaka elengi na bonzambe ye ena tsaka sukali na bonza donc makiona pasteur a faux na obini mabindi milai logo beme o mo isko to mali na balingana bikate ka to fona chika ona gisi vet na tambo ina ko mabini milai ko meme ambisi mabini ngo tala milai eza suna ride evana na onte na ride e wo kolela mipende kwa call pates na suka po atelema na kamera e kolela kwa call pates mabindi ko meme milai ya non ça mabindi meme boy mabindi meme tabaguta za mabindi kitoko meme ngana bikati ayaki siku ameka ngai ba pasteur bebe ako mekana bakutinga siku sandu o ya ndumba te sandu ako bika prophet Emmanuel de tabiki sanga mabindi milai okwa meme ampisi mabindi za ride esa lini eso ba te kote mbumezali kote mbumevandi so evani na gauche so evani na droite ampisi pasteur te kendeni oboni bo tema nanu taka ba tali bumnene atelemi boye ya mabinde kange wa call loka call pates no moga pasteur yemo obe na kwa papier collant qui nga bitala o nana ba video na bawo ba pasteur be bazana ka so ba moninga na obina ba o jije ko bina na ngai ka elengi na bonje be suka na bonjambe ma bindi na bango na sa ko ba meme ba nini na 20% ka to dam to 6 na to na kaka bonde obina ba pasteur nya CP sayo on raisonne avec 20% kaka passé CP sayo wa go tika na yo 3 ans déjà ngadi ya mi en pasteur na ba 2004 ba 2005 ba 2000 CP sur ba pasteur na ebité bango na so passe msu na kuta bango baza na bindi wa ntaba msu ngo yo bindi wa meme msu ko mbwa na muta CP sanga te bo ya biso akoma pétage écoute azwa chi tampon kuna tika to tika 20% tikuna yeji tapa kuna tapa kuna mi olinga ki mpo na inga kango te bo sala pa na sa ka pena mingi te a o melate ouais ça va te na ba sise ba nini okay ka ba Pascal mon Pascal na ba bureau okay ka ba style po za ifo o binga bote na za na ngote Pascal kaka ampisi yende nga za boye to sai de content na robeta masona ete inga kote nga na utana mokili ya zongi ngai kote to sali transfert ya ke mukili nga na enzambe ya ke mukili na ebi na ke enzambe na enzambe na oza na batango beta wote o comprendre yongo moni ta on okede ya 3 ans boye na 80% ba sepela po niveau kote ko prophète Emmanuel de Zulinga na 3 ans de vandi be sokote na mobali o balo kina yo ba mbali faut déjà y pas prophète Emmanuel de délivrer et na mbali bazana ba it ba na ba géant ba être omoni pénétration contre pénétration eza milimo omoni leke ti oza jo nanga yo oza na momi ngave na jo ana kuna za na momi yo momi na pe kona tozo pénétrer pénétration kutani mamona géant na être na suka awe je elengi na bonza memba la moko te je na être na suka a ko pénétrer bino a ko pénétration mo mamoko ozi elengi na bonjambe sukali na bonjambe ye te lo bo ma pasteur Ezekiel elengi na bonjambe ye
Ezekiel olingai na bikat na biki 20 wana ezaka pona yo wana connaissance te wana oyo memeso message moko te sali te tika ko juger musala nzambe ya solo ayo bigisa biso bato bobenga ba démon ba ken ba Jean-Pipi bato ba démon Jésus Christ yemo ayaki pona biso Jésus Christ atambola na bakuluna Jésus Christ yemo apanja ke église abi tata Yuda sa kata mutulito ezana kata mutulito Jonas sa kata mutulito je sais où sont na 1 minute ngala ko katolito prophète Emmanuel de dozo sont na 1 minute yasa dozo suka za biso sera moi verset moko ya vite pona bato to balinga kala yoka na eso la ninga pesa ba mbaiti Zacharie na ninga keta za mo mbai ba mbai ba trompa nga mingi leke cho ebinenga na za bo mibai na chika ulinga machete bongo liki yepe mubali boni hein Tala nalinga Esther nalinga keda za mwasi omoni nga na za boy mibai nyoso babima nga na vie na bimi aja PDT la matation na yoka wote Tala bonga mibai nyoso babima na vie o abala ngai te lege tu moi mibai nyoso babima na vie o abala ngai te na kanisa ennemi na eba te basi msusu obimina na mbali abai note bokomi na bino ba ami bokomi na bino ba camarade ngai mubai nyoso histoire nga bana bu mwana mubai nyoso na bimani abala ngai te to komara bine naza ta osolane te na be na tata benga ngai yaka na kaisa mibai nyoso enemi parce que Ezekiel luka information ngo yoka lubana verset oyebe matasho boye matasho mo ndeza za PDT ayana tanga sikumo msusu dezo Exo PDT Exode Exode ya PDT na Bible na ebite boy verset no yebe ngala yebe belé na yebe belé au prophète Emmanuel moi ba verset no zo tuna nga ba passer ba kina yango batanga ngala za kuna ba Jérémie te ngala ngi na linga Richi Sarah Esther va verser ka moko verset 45 diba lo bata moko yebe dans ba verset belé naza psaume 145 naza psaume 35 wana biso to lo ba déjà lo te kasi o ka biso to lo ba naza ba psaume na tu va histoire ngeza na kati vous comprenez mais ba verset mingi o na mona passer ma que no ba tanga ba verset biso ba pesa ba lesbienne baza na kati ba ona bango moi ba Exode na lobi na soki Exode na yipte so za PD po na yoko ngoka papa nani pasteur nani Ezekiel yana ba verset nyonso wana vous comprenez na sisna mais pasteur Ezekiel na lingi ba problème te na biki na 80% 20 na bomba kyango kitoko na yeba iki boya ko bundisa musali ya nzambe botika ngai soki ya naza géant munene o ya zwina na mokili abongo isi mutema na biki luka na ba boîte kende otuna mona ngate na tambola ate en plus yone mtu pendo tinga na 20% pona finga na lobaki na kofinga na nga mtu te na lobaki na kofinga te pasteur Ezekiel na lingi ba problème te soki o continuer 20% na nga na continuer on tina okelola na rotika ngo libuna liboso alola fana kote merci sœur Sandralina merci moi message mon en français pour tout batandi. Bon, je salue tous mes fans. Je suis là pour vous. Je vous donne les conseils. Il ne faut pas détruire les maris des gens. Briser les mariages des gens. Donc, maman Ali a dit Stone, je prie pour vous chaque jour. Pour Dieu vous donne une bonne santé, un bon cœur pour pardonner la sœur Dora. Je sais qu'elle a brisé votre foyer. C'est méchanceté. Il porte la vache de méchanceté. Avec la tata, moi aussi, il porte la vache de méchanceté. Il faut les pardonner. Les tata, moi aussi, et les sœurs Dora, elles sont dans les hits. C'est la maison des animaux. Ils n'ont pas un cœur. Mais moi, j'ai un cœur, j'ai déjà guéri 80%. Je vous mets chaque jour aux prières. Dieu vous garde, vous bénisse. Et pasteur Ezekiel, tu es maudit. Quand tu touches l'homme de Dieu, tu vas regretter toute ta vie. Ah oui. Avec ton grand ventre, avec les barbes comme un cheval. Bon, le bac en français, c'est quoi? Les kill. Tu es les qui
Didi. Tikiki. Tu es Kiki Skill. C'était Kiki. Comme tu es le Skill Rich. Comme même la française, on dit quoi? Blanc. Voilà. On peut dire que les gars avaient pour ça. Que voilà, tu es le Skill. Comme un cheval, les longs comme un même et cheval blanc. Tu es, ça colle dans les jambes, ça colle dans les jambes comme un col pactès. On retire ça comme un col roulant. Ça tire, tu me provoques pasteur Ezekiel. Tu veux avoir ça, non? Tu veux avoir ça si je suis guéri, si je ne suis pas guéri dans les prières. Merci. Je suis guéri 80%, c'est 20%, ça va rester pour toi. Je vous dis, je vous aime tous mes fans, je suis là, il faut me supporter, je ne suis pas hypocrite comme les abbés, il interdit les femmes, ma sœur, il ne met pas au monde, et même il met au monde avec beaucoup de femmes. Je ne suis pas hypocrite. Merci, sœur Sandralina. Merci, merci, pasteur Emmanuel Edodi. Le prophète. Je m'excuse, prophète, tu vas fâcher, je sais, mais j'ai pris le risque de 20%. Merci. Et merci, ma camarade Jonathan Dayo. Et tout le monde, bye bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous.